Na komba data ya mwana pe tata mo santo mbote mingi balanda mission kimia na libala be pa nyonso mokutani wabina mo manger la France. Non voilà. Bota na kata mukanda ya Proverbe 19:14. C'est bolandi bokomona bota na mukanda tata Nzambe ya omoni tato za mariage. Ba pesa biso Bible. Bible na kati ya Bible bakabo nyonso za kati kuna. Na kobongisa ndako bopeto na biso ba mama nyonso na kati. Mais na mukanda wana olobi ete mwasa zali likabo oyo Nzambe akopesaka na mobali na ye. Mwasa zali fololo. Mwasa komibongisa ka abongisa pe bisika ya vandi. Mais na tango na biso tozali komona makamebele ebongwa nebele. Ebongwa nebele nini? Bisika to vandi. Nde tolobi batatela ba mama tozo belele likambo etali propriété. Ya bisika to vandi ndako na biso. Nde ba papa zali ko benga biso ko se complaine que vraiment propriété eza vraiment mingi te ba mama mingi baza na problème wana. Oui ba mama ya solo ba mama to yeba ni bisika to vandi eza ba mama osusu bazali ete abali tanga abali sika akotala boye abali kitoko propriété makamno so bien makamno so kitoko ndenge za kaka mwana za nano te. Mais soki kaka mama bandika kobota mwana moko sava mibale ya olembo eko kotela kati na ndako okomona mobala zali ndene sengo makasi mosanga ya bongisaka boye aklasaka eloko boye elamba na place nango mesa boye azali ko clean azali ko bongisa ndako nettoyage na kati na ndako okomona mama soki aboti kaka bana mibale misatu mine alembi na ye komi bana ngai bana ko bebisa ndako ekomi nango bongo na bongo kaka akomi ko profiter ya bana babebisi bana boye ba mama na ngai lelo ne to sobeta sete likambo wana parce que eza ba mama mosusu tango ndako zo bongisa ndako te po ya makutu mopaya ekomaka pasi ba mama na ngai ba mama mingi bakomaka te moninga bengi yo mama Max Max asoya mama shelo za wapi mais okomona yo bongisi ndako bien te ozobanga camarade yako kata ndako zelana na libanda zilanga na libanda na zoya zilanga na kuto na libanda be muninga yebi ndako na okotisa moninga na kata ndako pona ni to saka bongo ba mama na ngai po yebi ke ndako eza bizarre ndako eza propriété donc lelo nde tozali kolobeleka ma propriété ba mama na ngai Nzambe alingi biso to za vraiment propriété wana za ba mitema na biso na nzoto na biso et puis bisika to vandi ndako soki eza ko bongama ndako ezali kitoko ezali bien même si oza na biloko ebele te mais soki kaka eza na propre donc eza propre eza soin ba mama na ngai ya solo epesaka odeur ya kitoko na kati na ndako epesaka kimia ata oza na mbongo te mais ntango ozaka ya propriété kimia na kati na ndako osentir yango mais ndako ezaka sali te ndenge bapapa azali kolela ke place otia lokolo ezali te nayebi te eske makanisa kitoko ekoyela yo okomona mama kaka raison kaka epa ya mwana bana oyo bazali kobebisa ba mama na ngai ya solo ndako ezaka ya mama ndako eza ya mama bana baya kokuta biso na kati ya libala bana bakuta biso na kati ya libala bana biso nde toza na responsabilité ya bandako na biso nde tokolakisa bana na biso pamba te bana oyo tozali kosala bana bazali komona yango soki mwana eloko evandi boye par exemple na kati na vandi ngai nafandi na ndako eloko eza na mesa boye mwana kotala boye kosimba te ayebi ke mama alingaka te kosoba biloko mabele te mwana ntango azali koyoka ozali kopekisa mwana ayebi ke mama alingaka boye te parce que ntango ye abebisi yo obongisi donc mwana azoyeba ke mama na ngai alingaka salite te mais eloko mwana kokama bamama na ngai tozoprofite mingi vraiment donc raison ekoma kaka bana nzoka nde bana bazali bainosa makambo biso nde tolakisa bana na biso nzela tolakisa bana nzela tokomi na raison na biso ekomi bana vraiment place na bamama na ngai raison na eza mpona bana te bongisa ndako na yo mama bana bakokola bamoni bana te tobota bana batatala bamama bana baza likabo nde tobana na eza kaka bolingo kutu eza bato mibale amour eza papa na mama bana baza likabo baoyaka nsima oyo Nzambe akaniselaka biso asali yo grâce apesi yo bana na bana wana biso nde tokoencadre bana encadrement ya bana eza mpona baparent mais lelo tozomona biso baboti mosusu donc azoprofite na nsima ya bana réseau ekomaka bana babebisaka ndako bana oyo vraiment mais nzoka yo moto ozali yo oza moto na responsabilité monene ya kobongisa ndako na yo na place wana bapapa bazali koloba butu mwasi na ngai abongisaka te ndako ekomi kaka football terrain football na bapapa na kati na ndako
balobi ntango babalani mwasi mobali bakomi eloko moko. Mais tozali komona bamamo ya lelo bamama mosusu bazali ke raison mosusu ekoma mpe ya kosala. Nga nakendaka mosala, nakosala ndenge nini, nazalaka fatigue, nakenda banda ntongo ti pokwa. Mama, soki okenda mosala ntongo ti pokwa, nana kobongisela ndako na yo? Yo tie motema bamona bongisela ndako, okomi na jeune fille na ndako, bana poto te bini bazalaka. Misala nyonso kotika mwana te, mwana kosala nyonso ndenge olingaka te. Po yo kosala ndenge motema na yo ekolingaka. Na kati ya ndako ya solo bamama na ngai, botala kaka bosala constant wana. Ndako eza propre. Mama, ata soko lani ma mokie kala na fauteuil na yo, okolo tata ndoto nzambe azolobela yo pe ce message. Parce que propriété nzambe avant na bisika propriété ezali. Po nzoto na biso déjà temple tata nzambe. Kat na biso temple na ye. Ali akutu salité te. Siko libane za ndenge nini? Libane za ndenge siko bisika to fandaka na kat na ndako ezali bisika milimu na biso evandaka. Banzoto biso to fandaka kat na ndako, be inspiration eyaka ebele nzambe visitaka biso na bandako na biso. Et bon, ce qui est d'accord, c'est malamu te. Ce qui est salité, et c'est moi qui me sens encore régner quand on a pour la maman. Ma camamike, tout le monde a dit que c'est un comment côté mon bana sa beauté. Mais et ça qu'a sonné, na moi c'est du bala, mon bala comme pour le belayo que maman bongi sandaku, maman vous allez salité. Et ça maman sur les gâtés mon bala c'est bon que ça salité. Tant là maman ne bazine naka. Ba ko silika mon bala zo ko fi nga salité. Ngai boye, mais eza bibali mosusu comme ça kani motema akoki ko supporter te abandi ko monta na ndako. Est-ce que moi si akoki ko tika ndako ne boye? Okoki ko muta mosala. Ye bata moke mosala ko planning na yo, sala planning na yo ya ndako. Obongisi ndako na yo, ta mosusu na butu. Eza ba mama mosusu asala misala na butu. Osana bana, mosala bika ko bana balali, na ko misandako, na pa mosana chamo, na sa makamu nyonso. Obongisi po ke lobi, okene mosala. Papa peke na mosata kozonga. Pour dire comment tu as fait na tongo, moi qui na pokwa. Mais maman il va ko gérer ndako. Maîtresse de la maison, eza maman. Oya zaka soya ndako. La femme sage bâtit sa maison. Mais les autres ba maman. Makaba mosala ndenge BBC. Eza ko poser ba problème belé na kati ya mabala ba tayi mosala, anga na sala kana za fatigué. Mais fatigué wana pe e BBC ba kamunyo na kati ya libala. Yeba ko bongisa maman. Ndenge tolobi ke non makambo to so mona ya mikie ya mweza minene. Mais lelo papa eza ba mbele biso ba kokansalite te. Soki akei na libanda. Biso eza kata biso kimi na libala. Kasi eza ba papa mingi bazali ko ba mama. Mais na mwasi nanga mingi ko changer te. Na ba bobutu mo alingi te. Papa wana soki akei libanda. Na libanda yo kuta place moko mwasi moko aza propre. Azali kosala ye ndenge alingaka. Ba mama na ngai ekozala ndenge nini? Ekozala ndenge nini? Yo bongisa. O nzamba bongisi yo. Nzamba apesi yo libala bongisa. Sepelisa mobali na ndenge ya propriété na kati ya ndako. Ndenge papa zali kolinga na kati ya ndako, sepelisa mobali na yo. Kasi soki mobali abali konyonga, ezala mapamboli te. Mobali abali konyonga, elakisi mobali abali koyima. Mpona nini ndako eza kitoko te. Ndako esene eza propre. Yo moko ozala propre. Classement ya ndako, ya mbeto. Nikoyende kaka totiaka émission ya chambre. Tomonaki nde tolakisa chambre. Tozalaki na mama biso mama Marthe. Tolakisi chambre ndenge ezalaki ba mama mingi bobengenge mama Angèle ya solo na sepeli makasi chambre na ngai mingi bosombaki pipi la ba mbeto ebele bosombaki ebele ba mwana ngai. Ah mama jetala ngai, tala na bongisi boye chambre. Émission wana botalaka ngo eza na YouTube. Ndenge ni chambre ko za propre. Bisika tokolala totiaka motu. Ndenge ni to changeaka ba biloko ndako. Na ba chambre ko to changeaka ba relier. Osoko changer on va pousser au changeaka te bandota mabe ba mama ngai ya solo. Makama propriété za makama ebele na monimo esa maka. Soki ndako peza propriété. Okolota ba ndota to te. Bandota malamu ezate. Soki chambre ko teza mabe ndota malamu ezate. Bongo siko ndako mo mezandeni. Ndako bobi kozala ndenge nini etiaka mal à l'aise. Epesa ba stress. Epesa makambo ebele omwana moto amoni neti oza na kimia te. Mais ntango oza mwasi moko oza propre obongisaka ndako na yo. Classement na kati ya ndako kimia yo kozala nango okoyeba kokanisa makambo ya malamu ya avenir ya bana na yo ya libota na yo pe ya ndako na yo. Okoyeba kosala makambo nyonso ya kitoko mais ezosala honte ba mama mobali bana kolela ke ndako ezali salite ba mama na ngai eza soni ba mama to bongwana émission kimia na libala balobi yango bien kimia na libala mais ntango bala zo ko reprocher yo koyebi so makambo ezali kozangisa kimia
Tant que papa moni ndako za wa football za salité papa on revend daté en ce moment la place le coloté ba odera mabe est-ce que ndako na za kimia libala wana za kimia et aux ana kimia te papa te o émission kimia libala il faut tia kimia na kata ndako na yo ko saba kama kitoka malamu o epesa ka kimia ya watu zo la kisamu konda lelo ko ngona ndenge na démontrer ndenge pesa kimia wana sikoyo na la kisabino ba produit na sala ka na kata ndako tana wasamu sana ngai donc awa tozali na vinaigre na biso o vinaigre yo yango na sala ka mingi pour ko désinfecter ndako na ngai oyo bomoni boye détol pesa ka pe bien mais na kati awa na chesco vinaigre na ngai na koti na kati ya mulai na ngai oyo ya détol pona kwa ko sa facilité ya ko spray donc bolanda ngai vinaigre ba tata ba maman surtout na ba maman les autres ba maman na biso na tina propriété vinaigre est très important vinaigre dès que moi na ngai makasi wana e bo maka microbe belé na Afrique to mona ki na Afrique ezalaki ceux qui ozoki bazui mama ya ozo vinaigre ba fo vinaigre tio na kati ya pota eza pour nini eza na nini belé na kati kuna donc ndo mona ka ba microbe belé bolanda ngai na ndenge na la salle de démonstration ndenge na opamusaka ndako na ngai merci na tongo mama nyonso na tongo soka la moki eloko libosa ko salaka soka ye na salon afongoli fenêtre na ye bomoni etiaka sikoyo afongoli fenêtre na ye po mopepe ya libanda ko kota na kati na ndako mopepe so ekoti na ndako ata 10 minutes au pèse 10 minutes au consenti yo moko ba odeur ya tongo ebimaka ndé to sa pe na chambre na kata chambre za peka po ko la moki eloko liboso ba salaka eza ko fona fenêtre la chambre pour ko bimisa ba odeur ya chambre ndenge moko na salon to lali ba mi pepe bele ta bolaka on a mis la tongo fona fenêtre yo bana 10 minutes o tiki mo na 10 minutes dans les aussi la boye yo moko ozo ke sa misa na cuisine o bongisa ta boye na salon on sentit que fraîcheur moko et continue na kati na ndako elongola ba mibebe belé ya mabe tozomo na kati na ndako moto mo akoza na grippe so na pota malili eza belé grippe rime donc ta bazo ko pema pema ka bongo ezeko moto nyonso ayiko za virus wana yango totiaka ke na tongo mama na mukaka afungoli fenêtre pe ko bimisa ba odeur nyonso ezaki na ndako ali ya fresh ekoti donc voilà so tiki bo na 10 minutes tiki ka bongo na rido na bo tiki yango fuma boye comme ça mo pepe kota. Donc ça mon bébé côté ici allez okangi na yo rido na yo okangi na yo ba fenêtre na yo kangi na tiba fura la tanga 10 minutes okangi voilà on a porté sur la système de chauffage so to ça na hiver net bo to na malili donc on a pe boye ah na donc on côté si mon pépé malili côté pe na ndako fraîcheur asike côté ta so côté asiko moi chauffage chauffer ndako pour genre moi moto wana ndenge tovivaka na mboka poto donc voilà yango na bamama na ngai bisika nyonso tomonaka ntango nyonso bisika poussière kozwamaka soki totali tokomi na ete tomonaka soki tokomi na ete boye omona mpenza keno bapoussière mpe na ndako mpe ezalaka mpe ezala vraiment poussière ekota na bafenêtre ekota bisika nyonso yango wana bamama na ngai tozala vraiment makasi na mosala oyo nzambe apesi biso tozali koteena eza mpona bolamu na biso tozali kosi complete koyeba koklase eloko nyonso na kati na ndako donc nde bomoni mosala na ngai awa mpe bomonaki awa na pangosika na vinaigre oyo bamama na ngai moni vinaigre so oseka boye salite elongwaka ezolongwa nyonso engalisaka mpe babiloko nyonso bomoni awa ezali ekongalisa otita biso moke na kati awa ezongalisa lokola bakisi mosusu tomonaka wana me ye alongwa na salite mbala moko mpo nzambe asalisa biso vraiment bamama so na komi na place oyo esanga mpasi mingi mpo bamessage nazali kozwa ezosanga mpasi na batata na biso yango nalobaki no lelo nakosala démonstration na hotel kaka bongo na plateau omanje hotel na kati ya plateau mais lelo siko démonstration na kati na ndako ezali bisika nzambe apesa mayele totonga bandako bisika milimo so evandaka bisika nzoto so evandaka liba esika tozwaka kimia eza na kati na ndako outi libanda ba problème ebele outi libanda ba stress ebele mais ntango oyi na kati na ndako kimia ndako mosusu ezali mopaya koyela kati na ndako na yo
okomata biso mopaya nazalaki na stress ebele ye na ndako no boye ayebi biso mpe yake no ndako no kimia boye ndako kimia santi mpe ligere wana oyo eza kati na ndako na bino mais soki ndako mapapa bana kuna biloko mona aleki banda ntongo eza awa babrosi kuna vraiment bamama na ngai même cuisine ela na salite te bamama makambo ebele nzambe asala biso na molimo toyebaka te baangelo batambolaka batambo bakovisite mpe alie mpe makambo asala na molimo ntake bana nzambe toyebi te nzambe aya kovisite biso cuisine mpe ela na salite basani tokotika mpe basani esakile te emema mpe milimo mabe avant olala mama yebaki basani nde nyonso sokoli parce que oyebi bato baya kolia na ndako na yo te atake bana nzambe biso oyo batake bana nzambe ndenge nzambe aya kovisitaka biso oza na likambo ete tomoso bobeli nzambe aya kovisite yo ntango so na moyo oza diste nzambe ayebi asolo na bana ye ayebi wana kimia na butu na kopesa ntango tolalaka eza bisika tata nzambe asala makambo sebele bisika apesa biso bamessage ebele sikoyo mpasi yo olale bisika yo ovandi eza nano salite molimo santo ali na place ya salite te alinga bisika ya salite te molimo santo ali na propriété eza vraiment mpona bolamu na biso na kati na ndako eza na zone moko susu oyo tomona eza sensitive makasi sensible makasi eza zone nini zone ya toilette salle de bain eza bipai wapi makambo susu oyo ebimaka ebele kuna etali epesaka odele na kati na ndako toilette salle de bain esengeli bamama eza eloko ya liboso susu tosalaka na ndako ntango ozali kosala misala ndako nde tolobi tofungolaki fenêtre makambo nyonso me ntango osilisi kaka okende na toilette kobrose toilette yango malamu koya mpe tolasa mpe makambo ya toilette ndenge nini tobrosaka mpe toilette nde tobongisaka toilette na biso obongisi otie mpe ba eau de javel wana badetol makambo nyonso otalike oyo ya toilette ezali badesinfecta toilette mpe ezali tomona yango ya supermarché donc soki otie yango mosu ezali kutu avant olala olalisi yango na kati ko tolakisa moko ekoya tokolakisa susu makambo etali ndenge tokobongisa mpe batoilette na biso mais eza propreté na kati na ndako bosa toilette mpo odere eza na kati ya toilette soki propreté eza te na kati ya toilette soki toilette eza sali te odere nango eyaka ndako mobimba ekobebisa ndako nyonso yango tozali komona keno bisika nyonso ovandi surtout bandako ya poto ebele mingi ezala minene te sikoyo soki toilette eza kobeba kuna odere yango oyo obayaka no ndako ebebi yango wana bisika nyonso baparfum ezali ya ndako soko osisi misala na yo otie baparfum ezali oyo totie badeodorant ya ndako totie kuna ta mpa nanga bomoni badeodorant nanga ya ndako ezali bami ya ndako ezali ya toilette ezali ya bachambre ezali donc biloko eza ebele ya kobongisa ndako toza na raison moko te oyo ya kolobaka no ngai boye na awa surtout biso na Europe awa mama soko ozali sali te ningaka obongwana eza malamu te ozali kozangisa vraiment esengo na mobali na yo po bana na yo bakolanda oyo ozali kosala exemple na yo mama nde bana bakolanda yo donc oyo ozali kosala yango bana bakopie jeune fille bazali so ayebikene mama biso mama osala olinga sali te mama biso mama linga babebisa salon na ye te anga babisa chambre na ye te toilette na ye te cuisine ozali mosala bongisa ta mwana moke mpe ezali keno ntango tolakisa mpe bana tozalaka mpo tolakisa bango togidaka bango mais eza teke bana topesa bango mokuma monene ya bandako na biso non biso olakisa bana sala bozongisa boye deja na age ya moke mwana asisi kolia na mesa tinda ye ake na cuisine tala bongisa sa na yo leli atia na poubele bongisa sa deja toyekola yango ya bamama vraiment tobongisa nyonso eza très important mpa na biso donc nzambe alingi biso mingi voilà ya solo badécoration tozali komona na kati na ndako awa décoration eza neti bakuse awa bakuse ezango biloko yango cher eza yango ebele mama kuse ebele na kati ya poto awa ebele ya kobongisa tomona yango nde babongisaka bandako mwa bilamba neti na hiver boye totiaka babilamba oyo ezali ke ovanda yo boye malili okotala télévision ozwi ofungoli osina makolo mpo nini ofiniki mpo na nini ozotala télévision po ozo relaxer na yo ya totiaka bilamba oyo na hiver mingi toitiza ngo na hiver po na malili mais efali boye na tie boye donc ozo mona ke ezo mabele moi lix kitoko mais eza eloko moins cher akose nyonso oyo boye oyo nyonso bamama toyebi bisika tozwaka ngo toyebi oyo nyonso boye eza
biloko evandisa kaka kitoko papa ntango azomona na kati ya libala eza kisi te kovanda na papa na kati na ndako mpo umela mobali eza kisi te kaka décoration na yo biloko ya mike mama ya kosala boye eza nango likambo te o te aza na mbongo ebele mbongo te oyo eka biloko mike eza moins cher makasi na magasin okomona biloko nyonso boye moins cher me ntango tie boye moto mosusu amona boye asala mbongo ebele asombi biloko ebele ndenge nini eza nango komanunga te eza nango kaka ndenge ozali kosala badécoration nango na kati ya ndako na yo onde tolobi oyo nyonso boye eza kaka na ntango ya malili oyebi ovandi boye ozwi funga na yo ofiniki na yo nyonso boye eloko ozomona étrange epana eza te eza biloko ya moins cher babiloko oyo tomonaka oyo mike oyo de décoration mais biloko tomonaka kaka te ya solo nga nakoka te nga natan te tala lelo bapapa bazali kolela bamama na ngai biso tozali koteya kimia na kati ya libala esaka biso pasi tomona tozwa barapport ya mabe epa bapapa nayo kaka mawa mpo tozali koteya biso na biso yango tolobi ke non émission kimia libala siko pratique nde makambo pratique yango bomoni tolakisi mo bafololo wana eza signe ya paix totia bafleur mpe eza yango likambo grave te bamama na ngai osali mwa fleur otia na kwa ya ndako mwa bakadre ya bien otia na kati ya ndako eza likambo grave te nyonso epesaka akimia nde bisika tovanda kati ya ndako eza bisika tokola vi na biso eleka mingi na bandako mosala ndako so na poto mosala ndako toyebi na poto vi na biso nyonso mingi na kati ya bandako na poto taka mindele na libanda tomona bango ebele te oyo makelele na libanda ya makelele vi ya moto eza toujours na ndako yango surtout na ndako tovanda bongo esengeli bisika tovandi propriété ezala kimia ezala na kati ya ndako na yo bamama tobongwana tozala vraiment propre kotango bongisa ndako na biso tomipesa kaka na mosala te mosala toyei komipesa mosala esaka mpasi eza mibali mosusu bazali bakoloba na yo te batata mingi bazali ke azomona bana lera ya pa mwasi na ye aoyebi biso te mais sepela yo mama na mobali alobaka abiso vérité sepela na ye mpo oyo alobaka te oyebi makanisi na ye te kasi na kati na émission toyekola tosala malamu tochange mingi tomona mpe na kati ya ndako ta mosusu papa aza te abimaki avoyageaki ntango akoya boye ochange ta position ya bakiti ochange badécoration ya ndako esaka kaka esengo eza kaka karte ya kimia na libala oye donc eza kaka karte ya kimia na libala ochange mpe badécoration papa ye mpe miso mpe échange mpo vi mobimba yango oyo donc tosala malamu bamama tobongwana tosala makambo ya kitoko tolakisa libala nyonso bolingo soki mobali azali koreproche yo linga obongwana sala malamu donc surprise wana ya kosala mobali na yo ke ndako yo mama moto ozali na football ndako azali football mama émission oyo eza mpona yo bipai okutani mama bayekolaka na vie moto akoka aza te biso nyonso mpe toyekolaka donc ovala na kati ya libala mama nyonso meme na kolamba toyekolaka moto akoki na makambo nyonso aza te yango wana vraiment merci mingi merci beaucoup na patience na bino bozali nango ya kolanda biso na kati ya émission kimia ya libala propriété na kati ya ndako ezo faire partie ya kimia na libala merci na papa de l'air na sima caméra merci beaucoup merci na présence na bandeko nyonso tozali na esika oyo merci beaucoup mama Marthe Ngoya merci beaucoup merci na bandeko banso ya émission kimia ya libala plateforme émission kimia ya libala merci mingi merci na bandeko banso ya rateki libala nyonso kutami nzambe apesa biso kimia mbala nsima toya susu na sujet mosusu na thème mosusu bokomelaka biso kaka bokomela message tokoyamba ngo tokotanga mpe tokotia basujet bokosenga biso kasi mission oyo botinda bopartage bosalela oyo tozali koteyana eza mpona bolamu na biso kasi bongwana ekota kati na biso merci tomoni bongo mbala nsima na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen.